Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, je vous dis Losako, ba papa, ba maman. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Losako, à toi, à Fobaïngue le boss, mon mari. Sans oublier papa Djembole, mon thème à Nicole Mouboyaï na Canada, Bana Ridjana. Oui, Nicole Moboyaï, ma copine ya Tango. Je te dis, Losako. Papa Djembole, batte la Nicole Malamu. Sans oublier Yuyu de moi, na États-Unis. J'espère que Bissonion sort aux malades. Notre histoire d'aujourd'hui, on va le faire à Lingala. Puisque la personne qui m'a donné cette histoire, il préfère qu'on puisse les raconter à Lingala. On va respecter, comme je dis toujours, hein. Si vous me disiez de faire en français, on fait en français. Si vous voulez à Lingala, on fait à Lingala. C'est français lingalisé. On peut le faire des histoires à Lingala, on peut le faire en français, ça ne dérange pas. Ceux qui ne comprennent pas le Lingala, j'espère qu'avec le temps, vous allez comprendre. Et il y a des histoires, d'autres histoires en français, mais beaucoup maintenant, comme mesana, pour apprendre Lingala, c'est bien aussi. Babikolo, maman Babikolo, mbote na yo, place aux alliés. On va parler un peu de notre marque Mimi Shine. To solo la moke na marque na biso Mimi Shine. Avant to banda di solo na biso, ya papa Robert pona moko na lelo. Mimi Shine. Ezo sala kitoko ba papa ba maman. Mimi Shine oyo eza suka. Pona loposo. Kitoko makasi ezo longola ba tache nyonso ya hydroquinone etika. Ezo réparer vraiment kitoko. Merci na bino nyonso bandeko oyo bobengaki. Bopesaki ba commande na bino bokozala desu tenga na kangami kaka na oyo. Mimi Shine eza suka na masolo. Oyo alingi azala na peau moko naturel. Belle, sans tache. Ezo longola vraiment ba tache nyonso. Mimi Shine. Ya maboko. Oyo nyonso kangamaka ezalaka na bakude nyonso ezo longola, ça marche. Bon, hésitez te. Ezo marché, moi-même j'ai essayé, je le mets franchement. Non, nakangami la tigami. Mimi Shine eza suka. Mimi Shine, non. La beauté et les secrets d'une belle peau, ça marche. Eza elengi, en plus ça sent bon. Bah on a nous va commander te boza ko hésiter pour commander Mimi Shine. Mimi Shine eza kitoko, ezo bongisa. Voilà, merci. To banda biso na biso ya papa Robert. Nini ekomeli papa na biso Robert. To bongama nano joli Benz lila Benz. To bongama. Papa Robert alobi mama Belinda na préféré obeta lisolo oyo na Lingala. Po ekoma malamu vraiment ekoma na mato ya mwasi na nga na préféré ti bandeko kuna na Kinshasa bayoka lisolo oyo. Oyo basala ngai na linga kokufa. Pourquoi tolanda? Papa Robert azana mwasi na ye ba vivaka na poto bazana bana ba mibale. Mobala salaka, mwasi asalaka. Bakanisi mbona bango ka ndenge ezalaka économie, bazaki na mwa parti moko ya malamu. Alors balobi, au lieu to somba terrain, to bandaka kotonga malembe ekozwa biso temps. C'est mieux to sale loko moko oyo batonga déjà mbala moko, to tie ba locataire comme ça mbongo oyo ba locataire ba bandoko futa kuna na Kinshasa et ko permettre biso yango kaka to zongisela ka crédit wana. Au lieu to zwana no terrain, to zo tonga malembe et ko sala biso bien te. Bazalaki vraiment na idée ya malamu. Maman, moi c'est papa Robert alobi pourquoi pas. Lokola mobala bandeko sala, moi si pe bandeko sala, ba yokani bazwa crédit. Crédit epesaki malamu. Ba ekozwa mbongo ezalaki plus de 50 000 euros. Ya koleka vraiment 50 000 euros. Papa Robert alobi lokola lingi na Lingala, a ko partager yango na ba belle famille na ye ba yoka. Monta wana ezalaki ya ebele koleka. Erba zimbongo wana
moi si nae azalaki na bana mibale bana bazalaki à bas âge. Papa Robert azalaki na facilité ya ko se déplacer pour quelques jours après ko zwa congé na mosala nae. Alors alobaki na maman yo tikala ngai na kende kaka pona 10 jours. Lopango yango avant papa Robert akende, lokola bazalaki na avocat na bango, avocat banda déjà ba démarche kuna ya kotala est-ce que ça ya lokuta est-ce que ça ya solo vraiment makamno c'est OK. Ezanga kika papa Robert akende amema mbongo po ba finaliser makamno ya lopango. Et puis amona yango na miso boy, c'est vrai avocat zalaki mais a préféré ki amona yango mbala moko ba luka soki makamno sili ba yokanaki déjà na ba locataire mususu oh fallait ba kota ba banda ko futa na ndako na tout était déjà bien organisé. Papa Robert a sombi billet pour kende. Liboso kende ka na mwasi na mobile ba solo laga. Mama ngana ngina kende. Na ebike yo oza na famille na yo kuna. Olingi mama, olingi oza na baleki mibale ya basi na moko ya mobile. Nga pe na famille na nga naza na mama na nga na papa na nga naza pe na bandeko na nga. Mais ndenge nazo kende voyage oyo, naza na besoin te ba yeba ke tozo somba lopango. Na lingi ezala secret na nukaka ya biso mibale. Bayebate biloko nyonso kotinda nga okendo kotika na nga bango oya biso pe na okendo tika mais vraiment bayebate soki ba oyeba ezala après mais ndenge na okende boye ezaka aseka biso mibale moi ça lobe na oyebisa kutu ndenge na olobala nani ozano pe na ba jour mingi te vraiment kende pour mezate na oyebisa mutu te. Papa Robert akena Kinshasa ake mukola liboso ya mibale ake kotala belle famille na ye. Mama Bokilo na basemeki na ye bayambaki malamu atiki biloko nyonso bien basololi bien liaki ameli vraiment problème ezalaki te. Akepe kota la famille na ye papa na ye mama na ye na bandeko bazalaki pe bien nyonso lekaki bien mais papa Robert amane ko tambola na kaka ye moko ndenge alobaki azana na besoin batute po aza moto oyo akendaka Afrique mingi akendaka kin mingi a comprendre déjà yebi ba masolo ndenge lekaka alobaki ayebi ndenge azora transport na ye ayebi ndenge asala makam na ye azara ne juste na besoin o batu bazala ba accompagner ete. Et papa Robert asalika 4 jours. Toyebi te mama na biso eratikalaki na motema na ye soki abandai kokanisa nini pona papa Robert baza na problème te ya infidélité ezate oh soki nini ezate ba vivre na bango bien. Mama na biso atali alobi mobalo ake na mbongo belé boy Kinshasa ka ndenge toyokaka makambo mibali soki bakomi kuna mobulu nini ya zo insista alobi na ngana yebisa moto te na hotel pas ovanda ye moko na na kolandela ye na na kote ba idée ekomi ebele. Moi c'est à papa Robert alobi ke non ngana na mama na nga na benga mama na ebisa ta mama vérité na loba mama ke non mobali ya ye tala ye ko sala boye po na ko yepe ko bomba te na zana na mama na nga tout ça ndeko na biso ya mwasi ndenge bayokana ki na papa Robert muto ayeba te sœur na biso alandaki wana te abosani nyonso alobi muto ayeba te nanonga alobi ke Robert ndenga zana oyebisa mama na bango te nanonga alobi ke bon so batieli Robert ba idée mabe ba penser mabe asa soki pe ndenge na mobulu ekoti na makanisi. Sœur na biso abengi mama na ye mama boni kuna mama alobi biso to amalamu abi mama na ina confio lika moko mais ko yebisa moto to moni Robert ndenga zana Robert aye ko somba lopango basi batonga vraiment ezana makamu nyonso kutu ndenga zozonga soki azonga avazonga fatika déjà locataire na lopango wana mais kala mingi te il faut kende ko spesa mbongo ngana na besoin junior azalaka na Robert poto yebi mibali mama na yebi te alingi ka azala ye moko no te junior azala na Robert comme ça Robert azosala ba makambo wana nyonso on sait jamais mususu pe omona kaka tiene kombo na ngate na lupangu mususu pe asombeli papa na bango na mama na bango to yebi te mama yo moko yebi ka mibali en tout cas na vandi na kin makambo leka kebele junior azala na Robert comme ça Robert akomona junior soki azaki ata na ba idée mabe akotika atambola na junior mama Robert aye na mbongo bele aye na plus de 50,000 mama lobi ya solo wana mwana ngo sali malamu o sali malamu lokolo lobi na ngai junior na ko ebenda e mato ya zala kaka na semeki na e partout ya mbongo ebele bongo ngako tika mobali na poto ya lelo tika mobali na confiance sa makambo wana nyonso o solo li malamu leki na junior azala wana pour a surveiller papa Robert
mais nakoloba pété sœur aloba ki bien lobi maman yo koyebisa Junior te que Robert azana bon loba kana Junior a insisté et pas papa Robert que papa Robert na ni la vanda na un hôtel na yeda ko na moi makambo mike mama lobi ko banga te nga moko na sola na Junior azaka mayele azaka kasa kasa za nzunzu e oleka malamu na kopesa au suite basolo les bongo papa Robert soka bengi mwasi na et tout va bien azope sa programme nyonso les aboye to comme une étape boye zabo mama pekuna mama ya sœur na biso abengi mwana na ya mobali abengi bana ne mososi ya basi ya na bino ndenga zawa na mobali na ya yeko somba lopango aye na mbongo bele azama yelo moni kaka mibali nde bazalaka alingi Junior azala na mobali na ye po asala ba démarche Junior fungola miso omona voma tango bazotya komwa yaya na yo za na buko lopango Junior kangama na ye kala te ba okotika mbongo azana plus de 50 000 mbongo bele ba yeko somba lopango otala pe adresse bien okanga pe ba photo Junior abengi papa Robert alobi beau frère bando yaki ozo zalaka yo moko ngana na besoin na zalaza na yo pona yedo papa Robert abi non Junior na na temps mingi te makam na yaki osala vraiment ekomi na ona suka nazo kende ngana mwana ki na on se débrouiller Junior alobi te papa en tout cas vraiment beau frère ngana na besoin na yana yedo talaka moi ba unité moi ba ji moi ba nini confiance ça soutien na bato ki on ne sait jamais na hôtel bato yozo pesa confiance oyebi unité na bango te vie ngana ya soko za na moi ba kambwa mike ya rotindo za na mikolo belete c'est pas grave na ya to zala en tout cas vraiment papa Robert alobi Junior a bondela ki mais avant dima abenga ki quand même moi sinaye alobi Junior azo insisté kaka alobi azananga me ngai na lingite yo moko sola na leki na yo oyebisa eke atika ndeka to solola ki nazo vraiment na besoin na zananga moko so na biso lokola yeba kike kopo wana eza ye moko mutalinga ki leki na yazala wana akomi ko insister pa mobile na eko sala nini se ko zana ba ida mabe otika yo pe na mikolo mingi te Junior azali mwana malamu azaza na yo tala kaka azaza na yo papa Robert alobi insista ki na mwasi na ye esala ki kutu net moi discussion aye ko mona ka abi bon c'est pas grave azala na ye lokola mikolo za ngo mingi te na sali moi ba démarche c'est pas grave aye ko ndima Junior aya wana Junior aye bavandi mukola liboso mukola mibale Junior na mutu na ye ayeba ki déjà que bofa ndenga zali azabo Junior pe kuna na mutu aye ko kanisa bi bofa vraiment ndenga za awakala te azokende kopesa mbongo ya lopango azana plus de 50 000 c'est que na poto kuna ba vivra kitoko mais nga fona récupérer mbongo wana eza peut-être nzambe kaka mutasali grâce po balinga pe ba yebisa ngate tala kaka ndenge nzamba sala makamuna na ye asali kaka ki a convaincre tina yeba po peut-être nzamba za na besoin nazwa mbongo wana po na se débrouiller nango yaya iza ye moko na poto biso toza à 3 il faut moi mwana mobali pe na poto sunga mama za la kasa ata na zwi mbongo wana lelo soki na bongi na komi na poto na obengisa bandeko na nga basi mibale biso nyonso toza na poto kuna tozongisela yaya mbongo ne malembe eza na problème te mais Junior ayeba kike aza na place moko to ya komona mbongo wana olia lukata sala soki pe ndenge ni na fuya sa to non Junior azwaki idée alobi lokola mbongo eza na ndako kala mingi te ba okiotika ake kosolola na bakuluna oyo bazaka na ba arme na bango bakuluna oyo a se renseigner vraiment vite fait bakuluna oyo à haut niveau wana vraiment ya mitema makasa ici bango ke bofa je crois pardon selon ndenge papa Robert alobi ayebisi bango ke bofa nanga azana mbongo ebele apesi bango montant bokende bosala ye mabete boboma ete bogrimase kaka zana mbongo eza sur place comme ça mbongo wana soki bozwi tokabola beau-frère nga aza mobala ya nanga toyebi nde to solola mais asola kina ba criminel wana bonke boya bo mbongo ezali bino bo grimacer kaka bo menacer bo bangise a obimisa mbongo wana opesa comme ça to okabola ngo et les cas qui je crois ndengo wana alors mukolo oyo papa Robert fala que no pesa mbongo toute la journée wana lobi nango fala que opesa mbongo na veille
ya journée wana Junior azala quitté. Je crois azali kaka na ba démarche na ye amona na quitté toute la journée. Aye komona na kaka na pokwa. Papa Robert a tenu à dire ah toute la journée aux alango za quitté oh viens nazaki na makambo osale belé na ye na yebi ke lobi ozana rendez-vous moko important. Et on m'a dit papa Robert a lobby à tout na ki abi ayo ebinde ni nazana rendez-vous important. Oh viens quand on sola kaka na masolo na comprendre que non il faut nazala. Papa Robert a yebisi il y a pas de souci. Na butu balali vers 2h, 3h du matin, Papa Robert a bien yoki kaka na porte, go bazo beta porte ma casse. Assis sur sauter à la mon moko a komi ko banga. Junior porte bazo beta vraiment porte ma casse. Bo fungola. Papa Robert a lobby to benga na réception kuna mais ndenge nini batu ba coach ezani na comprendre te. L'état kuta zolo ba bongo Junior mbala moko lobi te vie salaka bongo te to fungola ba osala mabe to fungola vie akei ko fungola porte Junior. Papa Robert a lobi Junior a fungoli porte amoni ba criminel ba koti ba kolo na bien calculé ba koti mbala moko a kangi porte mi balé ba kangi Junior contre mire. Mi balé ba ye pa na ya lobi na ba arme kaka ne longi boye ba minduki ne longi bimisa mbongo to ana tante pesa mbongo papa Robert abi na zana mbongo te bimisa mbongo na zana mbongo te lobi ayo kaka place Junior azalaki kuna ba beti masasi na liko donc a monika ka po eloko moko leli Junior a gangi ba meto yo kana ki bongo te ngai te za ye kuna. Papa Robert a lobi maye le silier ayo ki vraiment Junior a lobi to yo kana ki bongo te ngai te mbongo za kuna na yebi te soki rera ngo salama ki ndenge ni pe batu bazala ki na ba confondre ki soki pe ndenge ni. Papa Robert a lobi era monika ka bongo abandi ko ganga lobi bozela na pesa bino mbongo bozela bobo mangate pardon bando senga pardon bobo mangate bosala nga mabete na pesa bino mbongo pardon donc alobi alinga ki même ba kutu ko fungola miso na ye on dirait azaki na tissu ya malamu abi kaka yoki azokanga kaka miso se fungola miso po bango bazaki na bakago fungola miso luka mbongo place za bimisa mbongo alobi Dieu merci place atiaki mbongo zaki place moko na ba identité na été na ba billet na été ba senga ki paye ba billet te lokote ba senga ka mbongo lokola mbongo ngo asa ranger ki ngo lobi place moko ezaki na ba enveloppe mi balé ya minena teki mbongo arranger ki bien na sambeto tomboli boso apesa ki enveloppe moko na kuganga baby se pesa nyonso za kokoka te mususu yango wana abimisi Junior kuna ya zolo bakaka bosala ye mabete bosala azoganga na kufi likolo alobi kaka bazwi mbongo wana avant babima bazwi lisusu masasi babeti epa Junior mibale babeti papa Robert lisasi yepe na lokolo epa Junior babeti sope banda obeta ka bongo ezwi na motema babimi bakei papa na biso Robert alobi l'état sentinelle aya apparemment kutu ba menasaki na sentinelle l'état aya ezalaki trop tard Junior akweyaki déjà akufaki sur place ye azoganga lokolo bato mususu bazalaki wana baye kobima azoganga kaka lobi bomemanga na hôpital na kokufa bomemanga na hôpital donc bakipaki kutu lisusu Junior te papa na biso Robert bamemaki ye na hôpital nzambe asalaki ye grâce bale ezwaki ye na likolo ekotaki etobolaki vraiment mais ebukaki moko ya likolo te likolo ebukanaki te donc ekotaki place ya misuni soki ezalaki ndenge nini mais nzambe asalaki ngolu papa na biso Robert azalaki na hôpital pona quelques jours avant daki ba une semaine quelques jours na hôpital bimisi balwane kangamaki basali ba traitement mais ndeko frère Junior akufaki mbala moko likambo ya manque de confiance na libala frère Junior akufaki mama na bango akomi kolela
ba famille ya papa Robert ba yeba komi kotuna ndenge kaka ezalaki bandaki ndenge nini biso toyebaki te papa Robert aye kobimisa vérité mama ya sœur na biso alobi vérité alobi biso tovandaki mwasi na yo moto abengaki alobi ke oyo kosomba lopango fale junior azala wana po asurveiller yo na makambo lopango bezalaki po to asala yo mabete basala mabete mama azolela a perdre mwana na ya mobali kaka moko azalaka na ye mwasi kuna na poto azolela a perdre leki ye azolela lobi ke non ezalaki kaka po surveiller on ne sait jamais po sunga mais ndeko na biso ya mwasi soko koyoka nga oyebi ke ezalaki po surveiller te po ozalaki na confiance te na mobali na yo confiance ezalaki te ndeko na nga ya mwasi boyokani na mobali malamu makambo akendaki kosala eza oyo ya bino mibale oyoki ape ata teke mobali akendaki kuna bayebiso ya keba mobali na yo tozomona ye mwa ndenge mobali na yo tozomona na bato non papa Robert alobi aza c'est vrai aza moto alingaka loyenge mais akendaki makambo ya sérieux akendelaki vraiment makambo wana atikala jamais kosala mwasi na ye mabe atikala kotrompe mwasi na ye te bazalaka toujours bomoko badémarche bandaki kosala azoyebisa mwasi na ye tous les jours et puis asalaki kaka ti makambo wana eleka esalaki nango kaka 8 jours na 8 jours wana akokaki pe kokufa tala ndeko mwasi a perdre leki na ye nani akodénoncer ba criminel wana po junior ye moko akufi a perdre vie moto aza te mama akomi kolela mwana ya mobali ndeko na biso alobi avandaki na hôpital ti amonaki ke bamonaki ke non état na ye ka na ye ekomaki stable achangeaki billet ayaki kozonga na poto azongi na poto abandaki kobwate azalaki malamu te eloko ya liboso ayebisaki mwasi na ye mama ngai na yo libala esili nakoki kovanda na mwasi oyo azangi confiance na nga oyo nakoki kokufa nakokaki kokufa lelo na perdre likolo na nga c'est vrai ba opération kaka ya Kinshasa ndenge ezalaka babi basala yango mais basala yango vraiment na ndenga bien te aye awa na poto kuna na Kinshasa balobaki likolo bukani te ndenge baselaki yango aye awa na poto babandelaki esusu opération akoma boitaka kaka ti lelo likolo ya manque de confiance mama ndeko na nga c'est vrai eza na mibali oyo bapesaka confiance te eza pe na basi oyo bapesaka confiance te boyokani mwasi na mobali bosala likambo mibali bazalaka soki akie na Kinshasa kuna akomi na ye na banyonyo akomi na ye mbongo ambiance tout ça mais ya mobali na yo ezalaki bongo te oyebi mobali na yo malamu ide nini ekotelaki yo tozala na confiance na mabala mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu na mutu vraiment aza na ndenge na ye tala ndenge se passe mabe soki ato yokaki ke bayebi soki non papa Robert kuna tozomona ye boye tozomona ye boye azosala boye okoki kozwa ide bon leki zala tawa ata kutu leki azali aosala nini ndeko na biso abangaki nde batia kombo na ye te na buku ya lopango pourtant papa Robert alobi mbongo tosangisi biso mibale crédit tozwi na kombo ya biso mibale sikoyo na kotia kombo na ye te mpona tia kombo ya nani bapara na nga baza na lopango oyo aye mpe baza na lopango ndeko na nga ozangaki kososola lelo operda libala na yo operda leki na yo mama na bino ti lelo akoma na ba problème ya santé pourquoi po ozangaki confiance trahison o trahir oyo boyokanaki yo na mobali na yo bolobi bosala boye toyebisa muntu te toloba na muntu te secret na bakouple pe secret ezalaka yo monaki ke secret wana eza te fale leki na yo azala mais leki na yo aza muntu akokaki kochanger makanisi ya papa Robert te soki alingaki asala mabe ata kutu leki azalaki soki azalaki na posa kosala mabe alingaki kaka sala ngo eza leki wana te nde alingaki apekisa baleki bandeko bapesi yo pe confiance ndeko mobali okende o surveiller yaya okanisaki mbongo wana soki ozwi okobonga nango tala ole ata centime te c'est vrai oza lisusu na bomoi te bandeko oyo bazalaka na makanisi wana kosala mabe
mingi ezalaka opesi mbongo basombela yo lopango basala boye okomona bandeko na Kinshasa basali eloko te moto akoya mokolo apesaki mbongo bokomi koluka kotiele poison bokomi koluka koorganize bacrime basala ye mabe mais moto akufa mpona mbongo ya ye moko. Pourquoi ole mbongo osali na mbongo makambo komi komona présence ya moto ane komi on dirait akomi ko gêner yo akomi ko sala o mabe pourtant pesaki yo confiance. Ndeko Junior a perdu vie na ye jeune akufa bato bazwa mbongo bazwa na bango mbongo. Ndeko ya mwasi libala ekufa azalaka lisusu na kimia te. Mama na bango akoma kobela pasi pamba pamba pona souci ya mwana ne ya mobali akenda kaka boye famille ekota désordre. Mais ndeko mobali papa Robert alobi azo continuer kofuta crédit akopesaka lisusu confiance na basi te po likambo ya confiance onde ya banda koyebisa mwasi ne na boy junior azala te mwasi akoma ekobotele ba incompréhension po alakisa mwasi na yeki azana ba idée mabete andimaki junior aya soki pe alobaki asala nko aboya ko na mwasi na binde to yoka nezala bongo peut-être makambo na ngaki ezala ta ngaka somba lopango na ye po junior alingaka yeba programme ta ata ezana mbongo alingaka yeba programme na ye soki azoki programme po azo vanda place moko azo yoka ba coup de fil nde bazo solola azo yoka makambo nyonso. Vraiment tozala na bokebi bandeko. Confiance ezala ozana mobile ozana mwasi, pourquoi ne pas faire confiance à l'un ou à l'autre? Manque de confiance t'as la place souki. Manque de confiance et même trahison et commis na crime. Ndeko mobala azalaki ne malamu lelo akoma kotambola ko boite na vie. Likolo ya yo ndeko mwasi. To vraiment tozwa mayele na histoire oyo epesa biso mayele ete ya biso. Mingi oyo basalaka mabe basi na bango pe mabe yango ezo sala ki pesa baninga mosusu oyoki kaka lisolo on vivre yango to monite olingo sala lokolo eza yo et pourtant eza yo te ba oyo bakosaka bango eza bango pe bayebi ndenge ya ko gérer makambo yango yo oyo bakosaka yo te yo oyo balobaka na o vérité vivre pena moninga na ndenge ya vérité o moninga zo vivre nayo kozwa makambo ya batu mususu te ba réalité ya batu mususu te o komisa yango ya yo po détruire foyer na yo o détruire couple na yo et pourtant nzamba sali yo grâce mais na ba penser kaka ko yoka ato yoki mobali okuna trompa ki mwasi na ye ato yoki mobali okuna kenda ki asala ki mobulu na mbongo akenda ko somba mais yoka tala oya yo azo sala bongo te donc vivre na oya yo pesa ye confiance. Papa Robert, lisolo na yo yango yo, nzambe apesa yo makasi, au continuer, et puis, soki ko limbisa, pourquoi pas? Soki ko limbisa, eza mabete. Je crois ndeko mwasi azui mayele ateyami mingi. Je ne crois pas que na vie na ye akozongela ka lisusu makambo oyo. Soki okozala na bolingo na motema ya ko limbisa, mama ya bana na yo, pona nga na sengi olimbisa ye ekozala malamu mingi mais tozala na bokebi. Confiance eza malamu, trahison et même kamabe botala ndenge suki. Merci tokomi na suka ya biso na biso oye betami na lingala po papa Robert asenga yito beta na lingala de temps en temps. Ce qui la solo dit na français mingi bazo sepela mingi pe bazo lo basangisa français na lingala to kende na ngoka bongo ce qui est ya français to beti na français ce qui pesa na lingala to beti na lingala nzambe a pambola biso nyonso to kutani mbala ya sima. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's